Bonjour, bonjour, Bandekoba Bolingo Mbote Nabino. Encore une fois sur Ango TV, na série ya ba émission Nabiso Oyoto Bandi Kosai Nabino Pona Matali Brexit. On va parler Brexit, retomber à Brexit. Retomber à Brexit, ezali ni bandeko nangai lelo ezali makambo ya pénurie ya essence. Na bandi biso ba tozalaka na ba mituka bato nyonso batambolaka na mituka bosili komona ke makambo ya essence ekomi mwa nungu ekoti mbutu mwa embouteillage ye na ba station tina na yango nini likambo yango nini aujourd'hui on va en parler. Voilà, je me suis décidé de vous parler na ba émission oyo ya ngai na bengaka yango matingol, mais lelo na ngonga ya midi tozali bongo koloba masolo ya pénurie ya essence. Raphaël Ngoma molobe na bino lelo, en tout cas na ye lisusu esengo mingi koyeba te bozali mwa bato kuna nsima ya bitando iketo na ba portable na bino to na bandenge nyonso na ba tablette esika bozwaka moya kotala biso. En tout cas, tout le plaisir est pour moi. Pour na koyeba te, il y a quand même quelques personnes qui regardent. Un devoir à domicile que je donne na bino nyonso ezali te nazali na posa ya ba abonné. Beau kamata, beau s'enregistrer, beau s'abonner et puis cliquer na sonnette pour que prochainement tango ba émission asike koya parce que tozo kende na série ya ba émission ya conseil et orientation ya Rango Tsasa. Rango TV na kati na YouTube na biso Rango Tsasa, page Facebook na biso Rango Tsasa toujours. Na yango tozali ko evre avec la collaboration ya Zidane Fikula Congo 10 na collaboration ya Nekof Radio pe Nekof TV. Boye bibino moko kune pa wapi James Cameron Kokonjo Kwazali. Alors toute une série des émissions pour na kokoka ko sala moi ba information, conseil et orientation. Vous êtes tous sans ignorer que na Rango Tsasa na Rango TV tozali na conseil et orientation na katina Rango Consultant. Rango Consultant c'est groupe ya ba consultant tozali wa pona kopesa ba information. Yango tozwi série ya ba émission pona kopesa bino makambo matali Brexit. Brexit ba retomber na yango ezani ni tala lelo tokomi ko sala ba que tokomi ko sala pe molongo na pompe essence tomona kama makambo na bambule le kaka kuna na mboka Kinshasa na bamboka ebele ezalaka soki pénurie ezali ba que pe ezalaka ben biso lokwa tabata kibana kini tolbaka kini mboka elengi. Alors tozali toujours kotanga kaka oya biso mboka tozana tina koloba makambo ya songolo pakala te topesa exemple kaka oya biso. Donc ezami meseno te toboyi makambo wana awa na kati na UK mais tina na yango nini bango moko ba autorité balobi te pénurie ya essence ezali te. Eloko esali te bato tokoma kosala milongo na pompe essence ezali nini matali Brexit kobanda le 31 janvier, plutôt le 31 décembre 2020. Le 31 décembre 2020, Royaume-Uni, topé Angleterre, Royaume-Uni elongwaki bongo kati na Union européenne. Lokola tolongwaki na Union européenne, bapaya o bavandaka awa mwa libre circulation normalement na ba pays nyonso ezali susu ndengo wana te. À partir du Royaume-Uni, la libre circulation ezali penza les sous-soutés. Donc, bato so baza ko kota awa moi ba condition ezali. Donc, biso ba paya to vanda kawa tozali pe ko vivre na moi ba condition. Pour na ba européen ba vandia baza ko vivre na EU Settlement Scheme, c'est-à-dire le règlement sur l'Union européenne. Donc, règlement à l'Union européenne on est zolo bate moto fazala na EU Settlement, c'est-à-dire il faut ozala na CA législation oyo ba changer oyo ezali na mwa ko serrer makambo ebele. Alors toye ko zwa susu makambo ya Covid eyaki ko pesa biso mwa retard mwa makambo ebele. Covid pe elimitaki ba circulation bato moyen ba kena na mboka bo ezali te parce que nano kuna bato bazwi vaccin te. Moyen ba ya pa bo ezali te parce que nano pe bato bazwi ba vaccin te. To pe bato bazwi vaccin te ba ko déplacer mingi te. Avant bima faut ça la test makambo ebele makambo ezalaki ebele. Alors biso na fondation Maman Christine Mongi ndenge na yebisa bino ngamo na zalaka vice-président, le président c'est Antoine Djeka. Tozali bongo na programme ya kotala matali Covid. Tozali bongo na programme pour na ko sensibiliser bato bayeba te il faut kozwa ba vaccin. Si mayamba kozwa ba vaccin na boyeba ke na kati na makambo yango ya Brexit eyaki na 2020
Kaka, avant 2020, on a déjà Tozalaki, une année avant Tozalaki, déjà Maïmatali Covid-19. Covid-19 est handicapé qui m'a belé, donc circulation normale, mouvement et commerce, c'est comme qui moi mon boulot. Alors, dans mon boulot, on est salité. To comme na période to mona kaka na pompe essence au Kebo, soit mazout ezate, soit essence ezate, soit station kangami. Mais nangonga oyo babengi yango pénurie à essence, mais pénurie ezali penzate. Ba autorité ya UK balobi te, ba vandaki bongo vendredi passé pe balobi te, pénurie ezali te. Le problème est ali ba routier nde bazangi. C'est-à-dire bato batambusaka ba truck, ba lorry, ba camion ya minene o ba camion citerne pona komema biloko. Alors bango nde bazangi. Bah, la plupart ya bato batambu saka mitukana yali bato bautaka na ba Europe, donc bato ya ba Europe bautaka na bamboka pe yali banda pe bazali parce que normalement siko awa na UK na United Kingdom, donc na au Royaume-Uni, besoin ezali au moins il y a 100 000 personnes. Avec 100 000 personnes bakoyi ko couvrir makambona, mais pour l'instant lokola tozen na tango ya Brexit et que bakamati ba serré bato moi législation ya sikeza ko coincé et lobite bato bazala mingi te bato bakota te moi ba condition makasi na ba condition wana bango moko ba lobite ah tokosala kaka to lukato kotisa ta 5000 personnes. Mais na 5000 personnes ape bandimi ko pe sa formation a wakati na UK. Beaucoup remarqué na ba job center, c'est-à-dire service ya chômage awa na UK, ba komi ko benga bato baya pona koya kotala, koya koyekola mosala ya ki chauffeur na lombango pena po ba pesa ba misala wana. Alors que misala yango pese ngaka ata mususu moins expérience, mais elika so moto ekoli akoki na kotambusa toujours avec un azaloko a convoyer et puis après akokoma na ye véritable driver, négé balbaka chauffeur, parce que petit poisson deviendra grand, dit-on toujours na badage yaba le kota yaba li français. Bandego babolingo bana Manchester mbote na bino nyonso eza sengo mingi pona nga lelo. Ndenge na bayi na bino bo s'abonner pambate eko sala ngai plaisir. Petit poisson deviendra grand. Nalobaki yango na compte ba chauffeur mais nga pe na mi considérer nga comme étant petit poisson. Donc moto ya lingite ngai na koma grand akamata kaka a cliquer wana na ngonga. À s'abonner et puis à cliquer dans Gonga pour que bah émission tant que toujours bimisa. En tout cas, na kosala ba émission ya bozo bate, na kosala ba émission ya kofinga batote, na kosala ba émission il y a ba conseil pe ba orientation, c'est-à-dire advice and guidance comme on le dit en anglais. Advice and guidance ici na makambo ezali nécessaire oyo ba yebi anglais bien te tokotanga yango na anglais pe tokobana koloba yango na mangala to na li français. Voilà. Donc tozongi na makambo ya pénurie essence. Ba chauffeur et sengeli ba engagé au moins 5000 pour na ko dépanner. Pe bango balobi te 100 000 wana ezali ko esengela mi te bazo 100 000 mais balobi ezali nango likambo kutu ya pénurie te ezali kaka likambo ya bato ya ko déplacer pétrole et pas boté pas boy. Société oyo atalaka makambo etali pétrole ba société ebele kutu ba kangi donc et comme vraiment likambo moko il y a pas si makasi. Bandeko babolingo soki totali makameza koleka et comme il kopesa vraiment pas si mingi pambate kotala penza ndenge UK azalaka nano na mona banda kutu na komi na UK na Angleterre ça fait bientôt déjà 20 ans depuis 2000 nazali na mboka oyo mais en tout cas na mona ba mulongo na essence te toko zala 2 3 tozeli mwa boke po moningo bato bakoti ebele mbala moko. Coïncidence, simple coïncidence. Mais on est comme il que sur aucune station, soit station et kangama, local station mosus. Au Goyi Kotan pour l'appeler 3-4 stations, mon a station et kangama, chauffeur mosus sous lobby à tika qui voiture dans Liverpool. Je salue notre ami Yannick Moulonda en passant. En tout cas, à tika qui voiture dans Liverpool. Pourquoi? Parce que au Sali Mosala essence exacte. Donc, comme ici, moto alikuwa zeki na voiture mosusu deuxième voiture ya mwana akamati voiture ya mwana akeko luka essence pour ka mema yango kuna na Liverpool akokako zongela musana ya taxi tala esika makambo ekomi pasi bandeko babolingo soki tolobite ba retomber ya Brexit ba nyonso wana yali ba retomber ya Brexit tango bakamata ki meko wana est-ce que ba kanisa ki na molamu penza ke ekopesa bien. Est-ce que ba yebaki te ekozongela bango na sens auto komi nango lelo tokomake awa vraiment na Angleterre pays ya maman la reine
Oh, tobengi la reine Elisabeth. Mamelisa, kuikila. Mamelisa lelo ndenge nini Mamelisa, namboka mama Elisa, tokomi na likambo ya pénurie ya essence. Mboka ya bato ya Diana, mboka ya mama Elisa, mboka ya ba Charles, mboka ya ba totanga kutu bakombo ya famille royale te, tozana tina kotanga yango te. Tala esika tokomi bandeko ba bolingo. Pénurie ezali te, essence ezali, mais déplacement nango problème ya distribution. Et pesi siko ke bato ebele, ba société o ya nini bipi kutu akangaki. Donc ba société musu ekangi kaka pona kotala makambo malamu. Donc cause na yango yali Brexit, cause na yango yali ça va retomber à Brexit bien sûr. Et puis deuxième cause yali Covid aussi. Ba moni na kati ya Covid, makamba Covid, libre circulation ezaki li susute. Yango epesi que bato bakomi na pasi pona kozwa essence. Na yango bandeko na boka mopaya to vivaka toujours na angere. Balingaka biso to balingaka biso te to mona mondele mosusu aza koloba penake to lingi lisusu ba immigré awate. Donc yango moniti na bomona ke bato baze na poto soki azwi moya kozwa ba mikanda ya mindele bazwaka yango na lombango pena po soko komi na mukande kokanda ya bango malgré que bakoki ko botola yango soko sali mbeba. Mais ezalaka ke bato balingaka sikoyo kozwa yango na tina wana parce que kovanda ezalaka penza na sécurité à 100% te. Soki ozwi mokanda oya mboka na bango okomi na ba même droit okomi ko vivre na sécurité lokola ndenge bango ba vivaka. Donc o bénéficier na ba makambo etali santé makambo nyonso. Mais siko crise bandeko ebi memi biso wapi. Et attaquer na énergie. Énergie yango na pesi biso moi pénurie à essence. Oh bon ba boyi kondima parce que ba yali problème kaka ya distribution ba chauffeur bazangi. Donc bandeko ba bolingo soki o monitor na posa ya kokoma chauffeur ya lorry, chauffeur ya truck, chauffeur ya camion citerne, sala effort kenda na job center na yo, benga job center na yo tuna. Soki posé na besoin renseignement, numéro na ngeko défiler na bo tuna to kopesa bino ba adresse esika pi bokoyi kokenda pona koyekola misala mina. Bandeko ba bolingo tala esika memi biso lisusu wapi. Toujours na makamango kaka na Brexit wana et attaquer biso na côté énergie et kozwa biso na epai ya nini epai ya makambo ya agroalimentaire. Agroalimentaire komeli biso ngambo yango nde bandeko ba bolingo to kombina matata pona ko bongisa makambo. Donc bandeko ba bolingo to siki wana pona lelo to kutani mbala sima kati na Rango TV nde to sololi lisusu na bolamu tous les effets ya Brexit. Makambo no souhaitali Brexit to kopesa bino pas détail. Merci beaucoup Raphaël Ngoma, votre présentateur. Au revoir. Binam, uji wala bish. Wow. Weza bishi? Wow. Chanyun. Wow. Kumiko lukutoka. Wow. Ngele la bantu bakuimanya hapa mai. Wow mwenye.